Babi mokonzi na kati ya mboka nazara toujours moko. Bonsoir Manhattan, les grands prêtres. Il y a ba émission vraiment bonsoir Manhattan babi mokonzi na kati ya mboka zara moko mboka moko trop na mikonzi mi balete. Babi Manhattan grand mokonzi ba émission grand mokonzi bilili. Bonsoir Manhattan, sans oublier El Padre, Papa Yabana, la voix du peuple, Pati Bofondo, toujours Nathan, toujours présent. Congo, Kimia, TV. La sœur, Mambweni, Nabi Astrid Mambweni te, bisous ma chérie. Nabi Adel Mambweni te, la sœur Mambweni, ma bien Rose. Rose Mambweni. Aïe, n'a li so na e. Yekuta lobi Maman Jessica, na boyi makambo ya ko bomba kombo, na lingi penza otanga kombo nanga. Parce que histoire nga na vivre et l'équipe passi et nyoko linga mingi. La sœur Rose, elle a sonné na kati émission La Voix du Peuple. Nzambe na lola, ale kana okamba yo. Babi Didier Imondo, zwa esika na yo, moment mwekoki. Abi mama, na kobengo mwana ozaleki nanga. Ngai yana yo Delcy ma chérie à moi de dedans. Nazalaki o babenga na Kinshasa londonienne. Ba musuba ko benga mwasi ya ndumba. Ba musuba ko benga mwasi ya ninja. Ba musuba ko benga bulawa yo. Mais comme ya propre londonienne na Kinshasa. Abima Jessica na koma ki londonienne te pone songa koma londonienne. Na utaka Équateur. Nekuluka vi na Congo. Na komi na Congo na baleki ya mibali 4 nga moko mwasi na kati ya libota. Baleki na nga bazana mbanda ka ba souffrir. Papa akufa. Mama azana mbongo te. Kobuno na kobunda mikolo nyonso. Na milobi na âge à 17 ans. Na lobi ngana ke na poto Herman Bolambe Toussaint DM na ke luka vi na kati ya Kinshasa. Ndenge moko pete longa Kinshasa te luka vi na poto ye alongwe mbandaka ayo luka vi na ye na Kinshasa. Abi na kina idea ko saki ndumba te. Na kina idea ko zala mwana musana kingela kata bana na so kata basani bafuta nga mbongo. Mais vie à Kinshasa mama pasi na pasi. Ngai ndeko na yo na nyoka miko nyoka manandenga mukete. Na yekuta na mundele moko sa moko balaka munde na kala abina ngai na keneko beta porta ndako na mbinza. Na bi mama boluka mona musala te ngana bi ko suka basani na bi ko lamba kolamba na ndaku na bi ko sa musala nyonso. Ce qui besoin de besoin nga bo bengisa nga na ya. Maman na telingai na musunya la gomme musunya bataille ba bese toboka nyonso. Habite ton a besoin mototé. To stoko ki na biso. Na komo kene atini sentinelle kene ko benga mwana mwa sona aya. Tangu na ye mama ebisi ngai kombo na o nani. Avandi singai. Na yi mama komo na nga Mambweni. Nazali mungala. Neko lukane vi na nga na mboko yo. Nana baleki 4 ya mibali. Papa akufa. Na luka vi pour la s'en sortir. Ne commence ebisinga ok. Ngai nana muntu akenge na kandaku. Nana besoin mwana musamba kasukula ka bilamba. Mais okobana ko vanda wate oyo sukoli bilamba okeye pana yo. Abi mama nana pesa okendete. Soko to di makeda vanda ke pana bino ekwede ngai. Sera na bina etetete. Na kozoka pona musala me ko vanda il faut se débrouiller. Abi ma Jessica na abi c'est pas grave. Na komi okenda ko sukula bilamba kuna. Siko na la kaka au moins na ba kwe balabala. Ndako moko na moni ke moi ba sala ba fleur, moi ko moko bonzo ka moi liput na mi finiki na tongo na ke musala. Musala si la ba 16h ba liberanga na kindaka. Tema passe de kimingi. Ne ko dana tonto moko boye. Abi nanga yango yo wala à l'époque bébé me ba chegete. Abi yo o la kra place pourquoi? Abi tonton na kingelaka na skola ba sani na skola bila mais pas sœur moko boye na mbinza le ko na zanga pesa ko fanda na nakaka na balabala
tonton na ebisinga omoninga nazwaka bana basi nasukolaka bango nakosukola sansi ke nabongisi bango okomi kitoko me marché na ngai nakopesa mobali ya mundele mindele wana soko obima na bango bakopesa mbongo oyelaka ngai mbongo mbongo na mpe ezali kofuta yo ekopermettre okende mosika nabi papa ngai vi wana kake osukoli nga obongisi nga opesi nga mundele nabimine ekomi bango ya ndenge nini kokende na restaurant abi te fo pesa nzoto na yo abi papa nga na koka te abi soki mpe okoka te mwana azwa yo eza te abi mama esi akola libanda bangungi mpe koswanga mpe na lembi naye koluka tonto wana na ndimi mosala wana ya kosala ya kilondonienne na kati mosala wana Caro de Monaco oyo ya kosukola babilamba epai ya ser wana balaka mundele nakomi kosala vie ya kilondonienne na Kinshasa abi nakoma kobima na mindele ya ndenge na ndenge bazokabela nga bambongo naye kosomba lupangu na Congo nabengisi mama na nga nabengisi bandeko na nga nakomi kotekisa bango kelasi mama Jessica mais moi ni mosala ya kilondonienne ko oza pe na bakamarade na yo bomesana na bango mais entre nga na baninga na nga nazalaki na étoile moko ma Jessica okondima te tokende kope nga na bango balingaka ngai balingaka bango te naye kuta na mundele moko azosala midema mundele ngo azalaki belge pe na Belgique pe ba entreprise efane na makambo to kitoko aye kolinga nga apropose nga libala abi na nga mama nga na lingo tika mosala oyo na lingi na bala o na keno na poto omoni nini à l'époque j'avais déjà 25 ans na telinga na habité na sipe na soma lopango na edaka bandeko na nga lokola propose nga libala pourquoi na koboya ma Jessica ezaka na moninga moko na kombo ya Clarisse zai loka bana mapasa eleye lenga tozaki penza bana mapasa soki azui mobali te nga nazui mobali nazui pe mobali na yebisi yaka toza batumbali yaka abima na nga na yo nasombelaka ye tout même na bakaleson nayebisi ye programme eza te papa zwa na o ngai bala ngai ye na nga d'accord abi mondele wana ayokende mpe bapara na nga epe mama na nga atuni ye soki akomi nga na poto mama na nga ndimi mundele apesi mbongo abali nga amemi nga na poto ma Jessica nakomi na poto mundele yango aveki na mbongo ebele tala ndako munene ma Jessica nga kutu natangaki bakilasi te français yeka moto aotangisa nga tala ndako bomengo lobi o bomengo te nyonso nazali kozanga te luka mwana yaka te ma Jessica luka mwana yaka te zemi eyaka te nabi te ekozala parce que na vi na nga nazosalaki ndumba tolongola bazemi mpe ebele yango zemi ezoya te ndeko na mwasi oyo na kombo ya Clarisse aye kobela makasi na Kinshasa ma Jessica azalaki lokola ndeko na nga mwasi eleye elenga naye kobenga Clarisse nabi Clarisse nayoki ozobela makasi natindaki bambongo bapeso mpe ezobikiso te lokola nga tozala na batre biso mbale na kotinda mokanda na Kinshasa emema yo oyo atina poto comme ça okoma na mboka oyo basoigne yo ma Jessica naye kozwa garçon moko napesa ye $10,000 à l'époque ayelanga Clarisse na poto mpo nga tona ndeko ya mwasi te ye nde ndeko ya mwasi nakomaki na ye tomesinaka na ye mingi koleka ndeko na nga mwasi aye koma na poto wana basungi mpe ye akomi na poto nayebisi ye ma chérie ndako eza nango awa nga aza na mwana te tozobona presque na château naluka zemi eyaka te yango mpe mosanaki ndumba mobali na nga aza na bakamarade ebele nakopresente yo moko ya kolinga yo bova na ye libala Clarisse mpa ndimi na ye epai kuna nasala badémarche nabengisa baleki na nga tuna poto baya mama atikelaka ye moko na Congo abi ma Jessica Clarisse naye kovandi te un jour nabi Clarisse nabeti 10 ans ya mariage nakomi na 35 ans zemi ezoya te mobali mpe ana besoin na botele mwana nakosala nini Clarisse ayebisi nga mambweni nayebi tata moko na Kinshasa azaka mpenza makasi na makambo wana mais osenga yo efo kende Congo
okende Congo asukola onzoto asala obisala sala po tanga ozonga na poto okumba zemi na facilité eloko na kosenga yo yango wana abima Jessica Clarisse c'est une sœur pour moi. Clarisse a quoi moto libanda te na okeli Clarisse na croire na ibo Clarisse ngana okende Congo na osa une semaine et pas papa wana kengela ndaku nanga na tikina maboko ya mobile nanga pe obatela ye ndeko mwasi mama Jessica na kenda Kinshasa na ye komona pe mutango oyo atinda kinge pa na ye na vandi une semaine pas mutuna komesanga ba bidon ba maya verre ba dinda mena ba maya ba konga bolo nyoso o soko zongi na poto okomona makambe ko simba mais avant de zonga na poto apesi ngai sachet mobo akanga penza très bien abi oyo eze andeko na mwasi Clarisse opesa yepe vina yepe fungwama comme ça Clarisse peso kazu mobali tellement besoin ça qui nous m'a beaucoup c'est mbale belé et yo kanga banzia na bino et permettre yepe azo mobali nzana yepe fungwama abi ma Jessica na kanga pe liboki yango très bien na komi pe na poto na bi Clarisse o ba pesi ayo yango yo ba bi sukola mai musu omela musu olia na biloko na kolia otie ba poussière wana olia Clarisse a sepeli ma Jessica asali makamuna ndenge na ye ngape na continue libana nga comme mana mobile nga soki pese mekoya une bonne chose alors après 2 mois mobile ya mundela soko supporter ngate ma Jessica mobile ayini nga le kwa na bomela ke mutu la kati ya famille na ye tout ce que j'ai fait là ka mabe pa ya mobile wana au pese bonjour on dirait fingier on l'a mis biloko on dirait tele poison mobile ala soko supporter ngate mama Nami tuni me na lobi na ye l'état de guerre to weli ngana yo nini mobile alingi suko supporter ngate ma Jessica et comme pour alia il faut ka ndeko na ngai asile doa ko lia po ya lia camarade do ndeko Christelle ozaki ma pire ngai apese doa ko lia oya ngai comme bololo na ko benga muninga na ngai na kombo na ete na ben kaka li passa na nga Nabi me mando yi mali passa. Papa oyo, soki na lambeli aliaka te. Mais soki yo lambi aliaka, qu'est-ce qui se passe réellement? Abi ah maman, moni ba mindele bazaka bongo. Loka pe zali ko bota pete, okombi ko misika mingi, oyepe munene mingi, yango wana. Na biso sala régime okonda ako récupérer ne yo. Abi na bandeko tu ba régime pona konda. Mobile su ko supporter ngate. Après 6 mois, li passa na benga li passa aibisinga alongo na ndaku azi pesa kofanda na aibisi ah yo pe na mboko opoza na moto te apangai oke novanda wapi o te na jina nga pesa kofanda au moins ndenge pe mobeno bozoka na ete na linga na kende kofanda place na ngamboko eroza une bonne chose ma Jessica le monde est méchant Blanche Chibla le monde est méchant, Claudine Ja, la conseillère. Alors, ndeko wana longwa na ndako akenda kozwa place na ye. Abengisa penga na pe na mona ndako kitoko posé. Moi loft moko ya kitoko leka na tuni esiko ndanga zolo yango. O ndakanga mwa likweshi moko boye mutazo linga place oyo. Ma Jessica, luxe na kati appartement wana. Il ne manquait de rien. Makamo so kitoko na kitoko. Nabi mwana mama. Yo baka ba secret nanga yo siko yo bombelinga pourquoi habiter au moni o pese nga conseil tika viwana mona tika viwana ezatende ko nangai le ko na continuer yango na préférence appartement nanga moko na meublé yango pona baka mibali 4 ne sikoyo e ko sala nga pasi soki yo poza ko na ndako na ningi oyaka awate soko na besoin nanga beka kanga tukutonaka na balabala bandeko maman na lobi va Jessica na pesi de konanga confiance na mili passe na ko sanga jamais mobile na ko mene ko découcher soka ele loté après 2 jours après 3 jours vie comme il passe na passe soki na bengi Christelle kuna na bengi li passe na nga o nga za nga occupé na tenter na voyager nga bi me maman banda pour na mboko na bi ko zana mukanda te si ko voyage ngo sala na ndenge nini abi ebitre ba si ba zulinga ko mo bona osuma mukanda
kala miti na zo mukanda awa ya ba belge majesika ndeko na komelinga mingai kama ngada ya mbakasunga te ngapi ko nazanga nga moto ngai ko ancienne londonienne bakomi ko sala na kati ya pote pa ya mobali ya mundele mobali a géré ba compte na nyonso ya après une année ndeko na ko benga bi ma chérie ngaza na zemi après une année na bisi ko zemi ya nani abi na zana zemi ya mibali okala sala ba ndumba na zemi ya mutu moko me papa ya mwana ebani te na kosuka wapi yonde ndeko na nga soko tiki ngai mutu kosunga ngai azate na bike mutu nga kaka mundele na kosenga na yo soki nazobota mwana yo senga pa ya mobile no mundele le Ténéguer avec famille a déclaré mwana yo comme c'est pour mettre dans mukanda abi majisika na mulika mo kilo nabi est-ce que mobile ya ko ndima likambo yo alobi muninga na nga lobi meka enanu nabi bon c'est pas grave ali passe na nga azande ko na nga na tunele pa ya mobile ya mondele soki bako déclarer mwana wana ndekwana na tuni mobile na nga nabi awa mandoyi mali passe za na zemi ayebi mukolo zemi te soka boti oko déclarer mwana lokola nga pe na boteli yo te mwana ya ye alokwa mwana ya nga mobile andimi tout de suite abi mundela hésité te mbala moko y a pas de problème mobile ya mundela ndimi na bisi ma chérie mobile na nga ndimi na ye aboyi te alobi majesika mikolopele ki ndeko mwasi aye ko bota tangu pa boti mobile na nga pas déclarer mwana ye ba déclarer pe mwana komi étant un belge mwana pe ya métis papa ya mwana ye banaka te mwana ngonde ndoya mobile apesi utu kombo ya mobile na ngai kombo ke mobile na kombo zaki le Ténéguer neti Pierre mwana pa komi le Ténéguer Pierre ondoyi na ye mwana mobile na nga sepeli abi azu mwana bapesi ndoyi asali fête makamu nyonso ya na ngai après 2 ans mwana koli na mulika mobile ya bisi ngai na ningi sova na ndako te na ningi pidi nga bisaka na yo okende na bisi mobile nga na sali onini alobi j'ai trop caché la vérité na lingi mwana onga na boti a jouir l'héritage nanga yo botelinga te na tuniye mwana ngo bota na nani alobi na ko bombelo te mwana nga na bota na Christelle na bota mwana na camarade na yo ngande papa ya mwana wana biologiquement abi ya ye na oki vertige Jésus nga na mutu na bi oboti na camarade yanga abi na boti na ye mais na ko sengo eloko moko ko sala ye mabete ni ye ni mwana to ko divorcer nga na yo na ko verser chaque fin de l'année chaque fin du mois pension mais na lingi obi mana ndako ponga na lingi yo te abi majesika na zangi réponse majesika dona tio na zangi réponse nazo benga Christelle azoboya ko ya manga na eko bimeli na kati ndako na ebise Christelle eleyo elinga pasi na ngai pasi na yo na salaki mabei na mokili eko nyoko na na niveau yo Christelle ebisinga oza mwana mama na ngate tozalaki bandumba yo nanga via kindumba ezalaka bongo ozui Pierre nga na zui Pierre ozui André nga na zui André yo ozwaki libala nga azwaki libala te na tinda ko tobengisa nga na poto tango nga pene na poto mobile na veni mobile à tout le monde le coup la mwana mobile na Kinshasa ya mondele il couche avec toutes les femmes avec une mobile moko la kana bandumba alobi ala na tout le monde ya nga pene bimi na ye ya nga na komi pene bote mwana yo zo bota te pourquoi kotungisa ngai moi à ta place je te demandais que tu accepter que tu ngai soit divorce là au signer mikanda ozo ka pension alimentaire na yo chaque fin du mois ba pesa ka yo mbongo ya divorce na refuta yo kotungisa ngate abi ya mwana mwasona azangi soni na lobi na ye siko soki na zongi se makanisi na sima na lobi mobali oyo alinganga mi koleka beni miracle atazali ko botela ete mais comment ça se fait que tant qu'on a Kinshasa na zongi ayininga mbala moko qu'est-ce qui s'est passé réellement
naye komona ke place otindaka ngera place mabe nayebisi ye nzambe akamba biso na yo mama natiki mwana mwasi na kati ya libala na nga na mito yo nakoti mikanda divorce mais nazokoka te yaya nazokoka te nakoti mikanda divorce naozela tokata divorce na mobali na nga tika nga pasteur moko ayebisi ngai lukelo nya nzambe na sambla nzambe ko répondre ngai mais soki pe nazongi sima natali ke yasi aboti na ye mwana nga na boteli bango te même soki nakoti mabondeli ekoservir en quoi naboyi mpe kodétruire vie ya mwana wana innocent abotami meleko na osenga nzambe abatela moninga na nga wana mabe asali nga nzambe alimbisa ye na okende na nga na kotika libala wana ata mbongo na bango nakozwa te parce que pasi na motema nakoki te nazwa lokola ndeko yanga nazwa lokola lipasa oyo yanga mpo nani pasi na moma ya boye yango ndeko wana ana kati ya moma oyo na séparation na mobali na ye bakoti mikanda baozela bakata divorce na bango. La voix du peuple et la voix de Dieu bandeko nanga lisolo ngo esali pasi yango na singa na bino oyo nyonso ana conseil akopesa si aboma Christelle aboma mwana to asala nini yango na ebisaki ye chaque situation difficile dans nos vies recours ezaka moko et pas nzambe babi rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le moment difficile de ta vie, il faut que Luka fasse Nzambe. Nabi mama, merci pour la leçon na yo. Mais Luka Nzambe, Nzambe ko la juge na kati likambo oyo. Nzambe o kati la likambo oyo. Même divorce ko ke na ko sala, Dieu peut changer la situation. Personne n'oublie que dali non, Nzambe o comme c'est yango oui. Bala bité po yo botité, yango mobala ko tika yo. Sarah botaki te. Mais Abraham avant de Sarah. Akende ko bota libanda mazongela ka Sarah. Sarah bota kila mleki bon pakana e. Yo koma Sarah na minute oyo. Le bana nzambe ngana pesi mobalo mwasi te mais mwasi ya pikoli nga mobali. Ba boti mwana batina mokili. Elo ngana ko tika libalo yanga. Na ko tika nyoso ya ngai po ya zebonga na ngai. Mais nzambe okatira likambo oyo. Nzambe zala juste katira likambo oyo. Okomona kande ya nzambe tango efrapaka. Etala simate ndeko nanga mwasi. Histoire révoltinga. Histoire salinga passi. Vraiment Victoria Kiana ma chérie. Ça fait mal au cœur. Yanangai. Nzamba sunga ndeko a s'en sortir. Nzambe a sunga ye kat na divorce wana. Ce qui fait mundela ko baka ko divorcer na été a pese moi par ya héritage na ye pour à s'en sortir. La voix du peuple et la voix de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je vous love. Je vous love. Donc, je vous à mardi pour la suite à l'isolo oyo. Vraiment, vous allez toujours connecté, toujours branché. Vous partagez l'isolo oyo. Babi partage et les cœur. Maman Octavie Bilaka, tout souvent des na ba partage. Tout souvent na ba conseil. Tout souvent pour nous avoir ces solutions. Je vous love. Je vous love. Je vous love. Check. Bye. Ça va? Oui. Voilà, Nabanza Boyoki, l'isolo ya femme à la Porsche, Jessica femme à la Porsche. Donc beau rester connecté toujours na Congo Kimia, bo bando rejoyer toujours abandonner la bino ba masolo ya kitoko. Mikolo yo balobi masolo oya bando beta, bo bando za rediffusion nango na 3 congokimia tv.com. Donc ceux qui boyoki bo saisir ango et puis bo bengaye pour na repesa que toujours ba idée pour na alendisaka batu na bino oyo balandaka ye et puis bo pesa kaye ba sujet azana ngo vraiment besoin batu mususu bazanga makamba batu mususu bazanga besoin ko loba même ba lobeza te bo pesa na ye andimi na ye abanda kozwa makambu na ye na maboko makambu na bino maboko. Voilà bambote belé na batu nyusu balandi ye pambote belé na batu nangai neti ba parti bo fondo ba triple X ba DJ Elon Star balobi Esther
bambote no belé yango wana na France et puis nani lisusu na bosani venanga José Matonge bon anniversaire bambote no yango wana nani na bosani bon bato ba kozoma banga lelo te bokozwango na deuxième version ya Jessica femme à la Porsche allez tout le monde check